Amen. Merci, merci beaucoup. Solo abolisi mukande tomona na libota ya Bumbu Kati. Merci tango ebandaki tosokomaki mpona kovisite toyaka une fois lelo sur la seconde fois. Na ebandelisaki kalonga mabongo bongo bandimika bongo bongo mais lelo quand même libota yikani kola pambola libota Bumbu Kati. Les gens qui ont voté 4, c'est les bons 4, Bumbu 4, les 4, c'est les gens qui ont 4. Amen, bandeko na Kristo. Eklesi peza makasi kokambia ngalo moko kitoko kunsa kokola pambola libota. Bapesa bino mapeti ebele. Amen. Merci, votre acclamation pour continuer. C'est tout le monde a dit votre article dans les peines. Donc, le attend 6 églises, 7 églises bâties dans les mission. C'est pas facile. En tout cas, 7 ou 8 déjà 14 heures moins. C'est risqué aussi à 17 heures. Vraiment, Nandégué accueil très chaleureux. Nandégué du vote à Yikani, avec jeunesse montante. Kolo vraiment amimon sanakata bino afu la makoti popita bosale donc bon très bien là pour la femme la paix libota on va faire sika parce que bana molende makasi libota bazana mo poli do bay fanda milima batebika kolo vraiment azo alumwa sali la libota encore frère et sœur milo bay bozolanda ezali do bay prospérité te ezali loba ya abondance te ezali loba ya kofuluka te mais ezali loba landa liloba pote mokola suka omona mboka na ya liloba ye na mokili uniquement pote molimo na bino milimo na bino un jour emona mboka na ya à quoi bon kozwa nyonso ya mokili mozangi lola mie vozanga nyonso ya mokili mais mokola suka molimo ne mona mboka na nkembo molimo c'est quoi nde bolalaki na bandoto ka osotuni bandoto lotami ebele awa voilà eloko nzamba yeli o atieli église na mokili pote milimo na bino mokola suka emona lola la chair c'est rien nzoto nyonso ezali awa eza na mokolo ebandaki eza na mokolo mpe ekolala mpe badeposa yango quelque part amelibota. Et c'est un moutalala ka bacha kata $100 na sanduku. Peut-être $10 hein. Bacha ka peu monte. Chaussure là bien. Mais bandeko na Kristo. Kaki bapaya. Mieux vaut jour kolongwawa. Pote omona mboka na nkembo. Exemple ezaki na riche na Lazare. Et ça, la cabine est dans la mémoire. Riche Zangaki a été le qui bien, qu'on l'a bien, ma camion sont bien. Lazare a joué la bilo qu'on envoie dans ces messa riche. On est riche à paix, ça monica à ta moi, ça n'a pas à ta pembe non. Mais zoto yo pona la seke ezala na mopa ya pe eza mashi ya pamba mabende ya pamba nzoto kopo manzoto pona nzoto yo te. Mais moto alandaka liloba pote mokolo ya kolongwa na se molimo ebika nzamba batelaka eloko yango abatelaka apesaka we esengeli pote nzoto ezala bien. Amen libotana. Mais so yo moko zoluka na makasi nzambe pesanga nzambe fungolanga nzela nzambe salanga nazo libala mopakani bapakani nde basenga biloko nyonso na nkolo alobi bien ke o biloko ya mokili bato basenga yango baza bapakani. Nzambe pesanga na kene poto mupakani. Nzambe na bala na manika babali mupakani.
Nzambe bana bazaka mibale baye ebele mupakani. Nzambe nazwa diplôme nazwa mupakani. Biloko tout demande ya nyosha biloko mokili zaba païen bato balukaka yango. Pas comme bien la Bible, ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Mais bino basambeli aliloba. Ata oko souffrir, ata uzomo na passe, ata uzonyokama kolela te, mona pasi te. Mokonzi na bino azana bino elo. Nzambe na bobo ya yokaka, la protéger kabino. Pona Alexandre ko la protéger kabino. Batala ndeko moko ba enleva balongoti banda 20h. Kenda. Bato balokoti batie na mutu ka bakangi bien babalike meyo batunana bazocha biso bakelele na sima na yo boye ozotungisa banani baoyemba sima na yo ocha biso makelele bato bandevaka bayaka na mawate me bayoki bato ebele na sima na ye baocha makelele abi nga nazaka nga moko bolokoti me makelele boye bazotungisa biso osamlaka liloba botika bato batusaka bango te moto na bango abimilaka bato Bazuisel babwaki batindike na bodi na ye batindike babwaki botala Nzambe asala ese so basi balokoti mutu bamema ese bazaka na mawa nebo bazaki batando bate bakena bango me mwana liloba batikeli kubwaka ye banda 20h balokota bazwaki ti 23h babwaki quelque part heureusement que na god babwaki li bazongi non na biloko noto ozwa te po bato bazasi mano baochila biso makelele. Mais voilà le baron chama kelele. Mais baron jatata. Mais bayo kolo abongisa po atinda kapa intervenir pona bino. Problème na bino nyo sonko na tinda ka intervention bayake belé pona ko intervenir. Bato mi bakenda o balonga na kimia o yawa sala katala bato ngisha mon ndeko na bino moko boye. Bokenda na botala kawana bayaka baza ba invisible bamona kabino bamona ka mais bino mo bomona bango ezate. Tala komona na riche na Lazare. Riche atombola miso ata likolo Lazare. Oh, yo komi kuna bondeke nini? Mingana komi sika ya passe. Abraham tira Lazare tangsanga litanga mai. Awa mde moto moite. Abraham a répondu frère. Et pas yo zali na kuna na sika biso zali et la distance. Pe na moto ata tono ya mai ko koma te ukauka na nzela. Bokalikile. Batala comme de la salle télévision mutasana Amérique zo mona ya on dirait zawa na mungo wona zo yokango bongo likolo ba s'inspiraki na ame ndenge mona na kana likolo bo bakenda bo ba longa malam bamona na bakuta na yonde Marie ngai yonde Teresa ngai tozaki na ona na bumbukat bamona naka amen bota Kona olaksake minimo ekuta naka risha tali nga pasi boye. Ti banda bamona etile ro azaka ka wana pasi na konganga na kolela. Esika bamona ki leza tile ro azana esika na kembo. Bino bo na exemple nani ya riche bien Lazare. Ata na pasi ya. Même aux Angolia. Même la Messilia. Gloire à Dieu pour la pomme la niveau de Lilobo bozolanda eza pona oluka matérialité lilobo bolanda pote mokola suka milimo na bino ebika bomona na mboka na nkembo kolo de mosungi ya mabota ayebi nyonso ata osengi te nkola kopesa yo makambo nyonso Nzambe na bomo ya bongisi na yo so osenga ka lobi kwa bomo na yo nyonso etikali mokoleko ya yo moko kamwe pe bato bakamwe babe osimbikisi te bota ndenge batangela ndeko na bino ke ndenge botondi bo na simbikisi orke nadi titi mo na singa kutu te kisi eza bisala ya ba amen bande na Kristo mena kama ka bo basimbi Bible na fiske ndenge botondi boye kwa dirige bino akoshima matiti pourquoi ko sala monini wapi kisi esala ki moto kisi sala moto te Nzambe ni muta sala ki moto so mutalandi Nzambe na ye donc automatiquement résultat est favorable bino bosenga kate bo basenga ba kanisa Nzambe yebite Nzambe fungula nzela yondo yebisa Nzambe esi yebite
botala ba bébé bazawan basi baliaki potopoto me ya yebi na motu ya potopoto te asa late bilamba ma yebi na valeur ya bilamba te chaussure moko ba mama ba bambaka na makolo bana moyete na mokolo kuto melisoi me basengi te ba bébé basengaka te ebongo bébé azosenga te bazo soigner ye ebongo mwana na nzambe il faut ka osenga oboma nzoto ngaye nazangi boye nkolo sunga ngayo ndo yebisa ya sunga yo moto atalaka asalaka kaka malamu wana nde ezosengela epa na ya malamu nyonso osala na mokili oyo okozala na lifuti na yango sala malamu salaire ezali nga nasali malamu mingi me bazondimanga te nana ndima tika bato mokili ata babude me yawe ndima yo koluka bato mokili bandima yo te talela kaka yawe tout est possible à celui qui croit continuer na malamu kosenga nyonso ya mokili te sengaka boyebi ya likolo sengaka mokolo na suka omona mboka na yawe molimo no mokolo na suka ekomona lo ame bandeko na kristo nana azali awa alingi tosambela mpo na ye azwa nyonso me azanga lola eleki nio eza bata mayele ekola pambola bino koleka bolingola tata ekamba bino pasi ya moko ekoma pasi ya bato nyonso kimia na tata na bino nyonso na molimo kima na mokili tosenge mpa na tata nzambe na bomo tata mozasa lola mpe na se matoni mpe lukumu mpe nkembo mboka na bule na bolingo ndo monene mpe na boboto na tata nyonso mpona kobatela bapona mino kembo na likolo esalela moko na moko kimia ezalaka ta bapona mino ezali nzambe na kimia lemisa biso tata toabata na soloso otali mabunga kotelema liso moko ete ondi bule tata abuliselo libota na bwenge bene yana makasi ya moko te na esika mpona kwa bwenge bene nyonso ekuteke mpa na yo yawe nzambe tata tondisa bolingo kati na libota bolingo tata mwana nino santika na likolo yika na mpe kati na bongo esalela bongo na tite moko na suka moko na libota bamona misono yawe nzambe na bomoi ete mokano ekokisa makata libota na kombo yesu kristo na nazareth na ngoya molimo santo libelaki lobomo na seko amen. Boto na kombo na Yesu Kristo na Nazareth. Merci Libota 100%, merci Bande Wazeke. Merci ma frère de l'église, merci ma maman, pour la femme de la vie. Merci la bataille de l'Église, pour la vie, pour la responsabilité, pour la bataille de la vie. Amen. Merci. Chers téléspectateurs, on a Bumbu 4. Siko, on a toujours tournée pastorale. Il y a sa grandeur, les prophètes, c'est à Condé, Paul Dominique. On a Bumbu 4, toujours dans le district Safuna. Siko, on continue tournée pastorale. Merci beaucoup.